La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Kitoko Nelengina moko le descendant prophète Kimbangu le petit-fils de Kuku Pemba asazaka moko na ba idéologie na ebisaka bino ke zala na yo umela na yo par rapport ya makambo ase lelo azaka nzinga balobaka ke soso mboka azienga kaka nzinga kaka leo toke musika te bana mai bandeko ya terrain ya pembeni photo luka pe to ebala lolenge bango bazo fonctionner na babulo na bango na ebisaka bino ke idéologie ezaka pasi pona ko créer mais pona ko ibela nango facile eloko ya yeto mo monela ngo pasi ezate mais oh ya bimisa makambo yo ebika masolo merci na yo petit frère lolenge makambo ekende vraiment kitoko na elengi lelo tokolo bebele te système ballon na ko beta penalty parce que muto abeta penalty nde ba kochaka nde azalaka ne bon joueur ah kitoko émission na bino ngoyo le peuple s'exprime na yemoko le descendant prophète Kimbangu assez hein le petit-fils de Kuku Pemba toza leo na balabala ntela pembeni ga ndaku tozwa pe bandeko na biso ba meke mpe kolobela boyoka bango boyoka pe bambeba na bango boyoka pe nini il faut esenga fo bango baloba émission na bino bandit tokoloba esunini match se bandi fona zwa ballon yango yana se fona zwango. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua Fondation Maloua Fondation Ezali Mbote papa. Mbote papa. Comment on a? Comment on a papa Ejide Kasula? Ah papa Kasula. Ouais. Je crois que toza le nzinga pembeni ya musala pembeni ya ndaku tolingi to beta to découvrir musala nino bino bosala kana noawa eza musala ni ba difficulté ni bozana ngo po ba imboka ba konza mboka ba mega pe kolandela souci na bino pe posa na bino. Bon OK biso to na domaine la construction hein dans le domaine la construction to te ka ba matériaux nous sa construction toza présent et surtout na makambo etali finition ya bandako par-ci par-là. Biso en tout cas tozalaka na finition moko vraiment ya malamu. Toza na finition moko malamu bon. Finition na biso vraiment ba apprécier kango par-ci par-là même les expatriés bazo apprécier ba finition na biso. Mais alors difficulté à liboso toza na ngona domaine. Eza ba finition ni genre nini pour construction eza base eza munene. OK. Toza na domaine ya finition ya ba œuvre ya construction lokola ba porte en aluminium ou ba vitre toza la kango ba porte ba fenêtre en aluminium toza nango ba carreau toza nango donc ba biloko nyonso etali finition ya ndako toza présent et puis toza présent en tout cas pour la modernité ya construction biso toza présent kuna présent en tout cas débat exact mais ba difficulté tozo kutana tozo rencontrer na kata domaine na biso to comme remarquer que même ba biloko tozo teka ba prix ezomata au fur et à mesure de temps en temps ba prix ezomata pona nini puisque ba importateur o bazo importer baza na difficulté douane komi vraiment likolo douane a problème ya douane mati makasi gouvernement ameka kotala lisusu makambo ya douane surtout na makambo ya importateur surtout bato bazo importer ba denrées alimentaires bozo avez importer ba biloko ya construction pour wana yango nende évolution ya mboka bino spécialité na bino za plus vitre tozana ba baie vitrée ba aluminium ba baie vitrée ba benga ngo ah ba baie vitrée ba marché bolimbisi ba marché pe bozwaka yango gouvernement pe samino pe ba marché bon ba marché gouvernement tozwa mais rarement puis ba marché biso tozwaka mingi za ba marché ya ba personnel ba individu ba personnel mais pour le gouvernement vraiment et j'ai rarement vu permission marché. Marché on a plus ça pèse à banane. Va pèse à expatriés, ben libanais. Bon, dans un bâtiment, est-ce que c'est un problème complexe ou bien c'est quoi? Puisque ce qu'on t'a même là-bas, l'entreprise libanaise ouana, mais l'entreprise indienne ouana. Bah tu vas travailler mais qu'on est au monde à mettre des gens congolais. Au monde à la technique ouana même la télé na bango des congolais. Mais bango bazo pesa mi marché kaka na ba Congo na ba expatrié o yonde baza na ba entreprise na bango
Mais biso ba Congolais ba pela biso rarement pour moi que un Congolais gouvernement a PC marché dans la rare. Est-ce que ça par rapport à cause à la sérieuxité parce que la plupart baloba que ba Congolais basa sérieuxité. Bon, pas tellement on a. Pour que tout le monde peut pas marcher monsieur ba peut expatrier, expatrier ba ki mana ba mbongo. Mais biso ba Congolais tous à présent. A tout pays Congolais mbongo ndenge nini a produit. Ce que ça na moi ba difficulté ba luka bo remédier. Mais au moins expatrié au PC mbongo boye oyoka lobby kuna azana Liban oyoka lobby kuna o azongi Chine tout le monde va chinois ebele awa jamais barato jamais riwa ba kimina ba mbongo et ba Congolais awa mais ce sont pas des Congolais ce sont des expatriés aussi. Vous comprenez? Et là on est aussi bon, et là on a dos gouvernement attend surtout ma communauté main d'œuvre congolais. Main d'œuvre congolais, ils ont vraiment négligé, ils ont bafoué. Ils ont bafoué. Puis aujourd'hui on a vraiment que congolais bako ça l'entreprise moi on a expatrié. Mais expatrié aujourd'hui on a peut-être que bazo foutre mbongo ebele par rapport à main d'œuvre congolais. Congolais bazo minimiser main d'œuvre na bango. Aujourd'hui, les Congolais se retrouver boyé, ils foutent $200, mais un expatrié, ils foutent $1,200, $1,500. Mais si on a dit rendement ya Moussala, au Monaké, les Congolais ils travailler 10 par rapport à l'expatrié. 10 par rapport à l'expatrié. Mais aujourd'hui, un expatrié, ils foutent un bon ébélé par rapport à les petits Congolais. C'est ça le problème. Moi, il fallait le gouvernement attend vraiment les Camerounais surtout gestionnaire à ville à Kinshasa attend vraiment qu'est-ce qui se passe à niveau il y a main d'œuvre il y a nationaux main d'œuvre nationaux et ça la nine pourquoi parce que foot bango bongo vraiment ils ont négligé main d'œuvre ya biso ba Congolais ils ont négligé parce que foot ba Congolais mbonga malungate aujourd'hui dire la baie aujourd'hui moi imobimba parce que travailler mais tuni énumération na bango za ndengeni rémunération na bango mona vraiment za moindre et za très moindre rémunération na bango et za moindre vraiment mais ce que tali un expatrié oyata musa yo kotala ka sa mo contrôle bo tali ka boy pas asimi de la zongi na mais au moins za na salaire likolo par rapport na biso ba Congolais ndeko nazomi tuna na bi est-ce que ça complexe ya pote et ça complexe ya posote bon mais rempe ko lobelanga nanu na ndenge na mona attitude na yeso na bina na pese ballon pour na joueur ya kobeta penalty to ministre to député to DG moko boye a pour na te wana selonga nde na monela mena mekana no kana makambo ya koloba ballon yango yo système yango o ya kobeta penalty ça veut dire que la quand même bon joueur na ba ministre ndenge ozotala na ba DG ndenge ozomonela nani pena mérité Robert penalty pour bien kota na Congo pour Congo sepela. Elingo lobanini musala azo sala eza malamu. Na ebité oko lobanini place wana. Bon, problème ya lokola na côté ya gouvernement et surtout na ba ministre na ba élément wana. Ngana ko lobaboye. Nous sommes presque au commencement. Déjà début ya mandat. OK. Vous comprenez? Déjà début ya mandat. Moi nana mener justice kuna ke na critiquer bango na noza. Ko critiquer te ko tala kaka balo yango nani oso moni déjà wa ko beta début ya mandat. Déjà début ya mandat. To pesa bango na temps ba s'exprimer. Donc total nani ba beta. Total bango na ba s'exprimer après tu ko mener critique. Pour si quoi moi vous mener na critiquer ça te. Toi tu as un temps pour les commencements. Le commencement tu veux critiquer te. Total toi on a moins temps. Ya ko mener na nous. Total ndeni bazo évoluer, ndeni bazo sala musala na bango. Puisque ndenge za wana baloba bien, vaut mieux la faire d'une chose que le commencement. Merci beaucoup. OK. Ndeko lobi que vaut mieux que suka ke bandeli selon ye. Ngala obaksate parce que mission na bango, le peuple s'exprime. Spiritus Sanctus toujours. Moi na yabe boko kondele kela spiritualité. Toleka. Kitoko nele nitozoko bagase kokoba nayebisaka bino ke musala nde esalaka nde mboka koyeba musala maboko esalaka elengi towana kati ya avenue na biso lelo to nzinga ndako tolingi totuna na bandeko ya biso musala maboko koma bazo vivre musala ngo ezalaka ndenge nini parce que tango misala ezotombwa mamboka pe esala nini mata tokolo bebele te mbote papa. Mbote papa. Comment nani? Papa Rodrigue. Papa Rodrigue. Ah. Okuta na médecin nozo sala. O d'abord ni nozo sala o ezani. Oyo nozo sala likarne.
les carnes. Ils ont le net garde-fou, anti-vol. Anti-vol. Donc ça, libaya, ça vitre, ça comment, je ne sais pas. Il y a un aluminium. Aluminium. Il y a aluminium. Il y a un tout ça, on a libaya, tout ça on a en aluminium. De tout ça là en bongo. Moula boni obani na musala. Oh musala on a oumelia na bandang depuis 2001. Tilelo. Nazan expérience na ngoma makasi na musala o ya aluminium. Nde yangwana. Kokoso za nango. Bon kokoso eza ebele po musala aluminium ba marché nango ezala passe. Très bien. Par rapport ya conjoncture ya mboka na biso bato belete o bachaka ngona bandako. Mais bato bachaka ngona ndako bato bazala mwa ba moyen o bazala mwa possibilité nde bato bachaka ngona ndako. O biso awa toza s'habituer mingi na métallique ke aluminium. Aluminium ebandi kokota kaka siko mais yango na bato bakimaka ngo po eza mwa talo. Eza mwa talo. Eza mwa talo. C'est surtout olo bakiyaka bato mbongo ne basala ngo. Voilà, eza nde bongo. Soko za na mbongo te okokocha aluminium na ndako te. Nde eza bongo. Kokoso bozala ngo kasezani. Difficulté ni bozala ngo. Est-ce que bozwa kapé ba marché à l'état? L'état epé sarabino pe ba marché soi-disant et tout. Tonto e basiko. Bon, l'état pe sarabiso pe na ba marché te. Ba marché kaka biso moko to se débrouiller kaka na ngo kaka ndengo wana. Moi ba individu moi ba client ba ya kaka ba pe sarabiso moi ba marché mais ya l'état c'est trop dur ya kaka penza te. Ouais, ça Samsung to ya yo moko privé. Te, ya kiso te. Samsung. Samsung. Samsung wana est-ce que vous travaillez bien, est-ce que vous respectez ba contrat bo sala na yo? Bon, bango va respecter moi ba contrat moi muke après l'air moko mona ba koma rapé moi ko négliger soka komi na mbongo ebele mona komi ko négliger mbongo azozo ngo kaka mbongo azozo kaka na Congo yako yakuna yena biloko na ye mais mbongo nyoso azozo awa na Congo. Est-ce que la musala ba grossiste pena ba congolais bazate bon expatrié kaka bato bapesa biso misala ba chinois ba indien ba libanais bato ba memaka ngo mingi ba congolais bazate Congo ebela Congo munoko bango bachaka wana donc mutambongo azate po sala ba biloko azate ko senga kasina bango ni. Bon, na osenga bango soki ba kozala na bamwa basunga biso ba biloko oyo totala ngo kote utaka biso moko to peto na kosomba ngo na ndenge na biso moko ke ba chinois ba yela biso ngo na ndenge na mpe batekela biso ngo cher o toza pe na makogi ya kosomba ngo pete nde za bon moi lilo basuka ko kabano na émission bon lilo basuka en tout cas ba meroye biso moi situation ya social po tozo ko kapenza te ya vie eza cher moi kolia ekomi pasi en tout cas l'état tale la biso malikambo wana tozo souffrir makasi même kozo musala o ekomi très difficile musala maboko tozo kemba pena donc pasi tozo ko kate kilia zate tozo de merde kaka nengo wana donc ezo simbate donc l'état tale la biso na likambo la lingina tuna ba kinois na tuna ba congolais na tuna pendant que esprit à Zaïre pour essayer déjà essayer le cas déjà to katisa déjà mer rouge to ko baka se kokoba désert ngo pe suka pe bana Israël ba kota pe na Kana to kokota kaka na Kana ata facha sali 100% te mais oya koya kaka ko sala yango to golenda to godaye te mais na yeba est-ce que batambongo pena na Congo baza alors botika koko sara batu botika koko sara batu na ba mituka ba kombo ba musicien ba sala bino donc 0 sur 30 c'est le ba BCBG nena tuna soki soi-disant que bozala na mbongo bokoka kosunga bandeko na biso asazala na muninga te na oloba bien ndeko ye ngate munalobi ye ne mutalobi mbongo soki ezalaki mais eloko elinga ezala ya congolais soki na zongise micro komona gata congolais moko te aza grossiste bango nyonso bapaya allez-y comprendre que kozala mupaya ntango azozwa maître œuvre awa mbongo amema wapi amema na mboka na ye tokolako bamande fo pembe tozala ngo basuki pe pembe to anango mais faut tokola mais là tout na eloko moko na ballon na ba ministre ya makambo obanga te ya micro tango akala banda obanga sa solo bi vérité ba okato mutu ba okata te wana ba intimidation basala bato ko mabende okota na vie privée ya mutu soki okoti na vie privée ya mutu mabe oeza musala puissance ya micro yango to oloba na ba ministre na ba DG mutu nini wa mérité toko pesa penalty ya beta Mutamba bandela Mutamba oh beti bien te ministre de la justice yene mutu akobeta penalty Kosa Mutamba excellence na peso excellence na ebisa ko loko moko sala na esprit ya Mobutu
yibango mwa muke yiba mususu esprit ya papa na biso Tshisekedi wa Mulumba bopemi na ye pe mama corne pene pe mama lamu bisigeza yiba mwa muke ya Lumumba s'incarner na Kasavubu sukisa zwa maela fachi beto sala musala ndeko alobi ke yo robeta penalty ba ministre ya Congo bozate à suivre. Mbote papa. Oui, merci Mbote. Comment on a dit? Comment on a monsieur Albert Bakatupiga? Monsieur Albert. Oui, monsieur. Tokutibino awa na katsa musala oyo bozo sala. Esalinga d'abord esengo ya komona ba belenge lokolanga ba congolais bazo yekola musala. Musala oyo zanango mbula bono zanango na. Oui. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Nga vraiment na 5 ans na musala oyo. Na banda musalo banda 2019 jusqu'aujourd'hui c'est 5 ans oui. 2024. J'ai 5 ans d'expérience professionnelle. Ok. Koko soni bozana ngo kasta musala oyo. En fait, musala oyo eza musala malamu, c'est un bon travail pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais il y a une très grande difficulté comme ce que nous trouvons sur terrain parce que nous sommes appelés les techniciens des arts. C'est-à-dire, nous sommes en train de fabriquer. On a évité Batobaïdi Moussalo Tozo Sala, ils ont Moussala aluminium. Ils ont aluminium, ils ont Moussala Oyo. Tozo fabriquer ba porte, tozo fabriquer ba fenêtre comme cette porte, tozo fabriquer ba, c'est-à-dire vitre marque nyonso ba meuble. Même ndaku ero salema loko. Ndaku ero salema. C'est pourquoi moi biso toza na stylo. C'est-à-dire tozo ba mesure, toyebi ko dessiner, toyebi ko fabriquer nde moni ba vitre telemi boye. Toyebi ko décorer penanda kwa moto ezala ya fachi, ezala ya nani. Et bien pena kitoko lokwa ba chinois ba sali parce que za musala oyo ba bandozo elango ka ba chinois baye kosala na RDC bazwelango ka ba libanais baye kosala mais lelo biso ba congolais ba jeune congolais to mi pesi na ba INBTP ba INPP to ekola to mi pesi to ebi lelo musala mais sur terrain il y a une très grande difficulté monsieur yanini nsusu papa eza difficulté za ya ba marché OK ça congolais na kati de tozo sala musala biso tozo zwa ba marché lokwa ba chinois te. Toza na difficulté wana ya kozwa ba marché parce que eza musala oyo ezo senga po muto asa sa porte moko ezo senga $400 $300 sikoyo po mwana ba peso marché wana pas congolais azozwa kaka apesi ba chinois parce que ba chinois baza na ba matériel mais awa déjà ndeko na biso oyo aza béninois aza africain atali alobite bandeko na nga ba congolais ba ebida musala congolais azana matériel te nenge boza congolais azala ne logo te awa logo ezate nyonso bozo travailler ka ya bapaya nyonso eza ya bapaya congolais azana ne logo te kosenga na ba congolais nini bao baza na mbongo kosenga bango nini. Voilà, merci beaucoup. Question wana na lukaka ngo nana ko poser ngo mais heureusement nakutani na yo biso ba technicien toza ba orienté toza bavorie toza bato tozo raisonner parce que bozo mona ba art biso mo tozo sala eloko nazo senga na mokonzi ya mboka na ba gouvernement batika ko négliger ba technicien ne bato bakotonga mboka parce que bango ba école technique pour kotonga mboka ba technicien congolais ba jeune congolais ba yebi musala ya kotonga mboka mais gouvernement na ba konzi ya mboka bazobosana ba technicien bazobosana ba entrepreneur comme nous tozo monaka bazo ya na entrepreneuriat bazo suka na niveau moko boye ya ko discer na ngo ba congolais bazo ya na entrepreneuriat ba suka na niveau ya ba gâteau bazo suka na ba niveau ya ba mapa ba savon mais wana eza ko tia propriété na nzoto mais oyo ezotonga babosane yango biso toza na parte kozwa marché wapi lokwa musala tosali eza musala moko bapesi biso pa muto amawa aza Pakistan muto amawa pesi bino marché apesi biso marché o ya sa mikatelaki déjà ya ye aya pesi bino ka bangamba bosa bo travailler bo travailler ye yero ya vandi akangi maboko do bangamba nde bino biso nde tozonyo kwa mande omoni boyo nazokaki awa oyo nde mungamba penda nde mungamba c'est-à-dire l'état ayebaka ke ba technicien ya aluminium bazalaka biloko nyonso amonaka basalelaka ye pa ba chinois kuna na gouvernance na capacité ko sala toza yango oyo omoni yango te tozosala yango pena
babosa na pena biso ba technicien ya aluminium te tozali moi liloba suka ko kabwano na biso po bande ko bazebele liloba na ngai ya suka eza ke nazo remercier chaîne makasi FM TV ala vazen na biso na remercier FM TV en plus yo lisusu merci beaucoup nazo remercier lisusu bande ko nyonso ba kotala biso ba komisela biso message oyo yake babosa na ba technicien ya aluminium na vitre te ba décorateur tozali ba congolais tokomi capable ya kosunga mboka tokomi capable ya kotonga mboka mokonzi ya mboka abosa na biso te merci beaucoup nena lobelo mona na kati ya tele na simalanga na mona belenge lokola nga ba wasala musala ya ba chinois te ba congolia mais pas ces que non ba congolais ba wasala musala ba na matériel te pays munene lokola Congo na buanya o batu bazalaka na mbongo eza na kati ya Congo naloba capacité à consommer matos ezate matériel ezate pour bande ko ba travailler est-ce que mutambongo mo ko télématé bayemba ka bino bokenda sala ka ba boum quelque part tangu na lobaka mais makambo yo ce qui peut-être atelier eza munene il y a 200 personnes to 300 personnes et on sala moi bien na bandenge ya bien et nazo senga pe na ba konzo bazwaka ba marché bo pesa belengo ba marché ndeko nanga c'est quoi ça dit ce qui to comme le ba français beaucoup mo considérer na lingala beaucoup mo ba yebiso bon ndeko na tout ne sko mutuna mo po mafuta c'est mati na lo kota ballon ballon yango to comme na moment appel lati ministre nini oyo zomona kazo travailler bien DG nini oyo travailler bien recteur nini oyo travailler bien ya bekole ya ba université pote abeta penalty parce que attention penalty ba pesa ngo n'importe qui te kimuta rataka nzadi jantiningo bila ekutu ya pamba mais na mona ya biso mwana ndaku Daniel Bumba ok malamu mais tokosungaka ye po makambo ekendeka bien est-ce que penalty on na ko betango tala réfléchir na bien pesa nga balle na cha place ba beta penalty ochango na se na ochango na se te na zolinga na pesa ngo muto azokendo beta parce que na lina pesa chance na pesi yango yo bana mboka bolanda na pesi suko bolanda nani azoke pesa balo po ke beta penalty ko ba pesa n'importe qui te na chele micro vraiment nazane sengo ya ndengo pesinga ballon na tia na penalty po na pona muto ya ko beta penalty très bien na ebike na bomoko neto kolonga très bien poko beta penalty o eza conseil muke nazo pesa poko beta penalty parce que eza penalty oyo nde ya victoire très bien c'est-à-dire que na bomoko na lisanga nde tokolonga très bien lokola na lisanga nde tokolonga boza ba ministre belende bazawa meto pona moko abeta penalty nani wana mutu wana nazo pesa bino nyonso chance boza la béni nazo pesa bino nyonso chance bofongola mitema muninga beta penalty très bien azande konanga te aza membre ya famille nanga te mais nazoloba ke Daniel Bumba pena yango oyo eloko nazoloba koloba kebele te yaya tant babetaka penalty ya victoire baloba kebele kotala na gauche te kotala na droite te talaka liboso opesi Daniel Bumba nazopesa Daniel Bumba awa to na funa na limité mais totiele pena na place à bien topesa chance obeta penalty o gagner to gagner na biso match to yebi que eza déjà na deuxième mi-temps. Merci beaucoup. Ndeko lobi que Daniel Bumba match comme la deuxième mi-temps mais ba pesio penalty cha elingo lo bana limbola qui ça c'est za qui salité qui ça foule Daniel Bumba o eza mutambu ba pesio. Merci. Saba Congolais. Moto ya mayele pe ya kwanya ya lingaka mboka na ye. Maître Malou abili totombeli yo Congolia. Yo netete ya malili ya ba Congolais. Kasungaka pona kate. Ernest Mobimba tozali sima na yo. Fondation Malou a espoir na Congolais. Kitoko
connaît lengi bozolanda toujours assez na ebisa rabino ke tozo ko bagase ko koba avec maître Billy Malouwa na kati ya fondation Malouwa FM TV musala fo salema lelo to talisa comment bande ko na biso ba congolais na ba congolaise bazo évoluer na domaine oyo pasi pe ma ko lyoka ndenge bino mo boutu Holanda comment bazo lela ke ba main d'œuvre zo kende bisika moko bosongolo mpakala mais to lingai to yoka siko na ye moko président ameke pe ko expliquer biso fonctionnement na bango ya musala ezande nini na bato azokamba ezande nini koto eza koma masolo ezande nini ngala ko lobebelete mais boluka bolanda ye ekozala malamu mingi mbote papa oui mbote papa ndenge ni malamu kombonani baimboka bameke pe olano na émission na biso le peuple s'explique bon kombo nanga je me présente monsieur Rachid Mfumu donc ingénieur na bâtiment c'est ça tozobeta lisolo ya misalaka ya maboko mboka na biso Kongo comment misala ezotambola ndenge nini na domaine bino bozala awa tozana wapi tozana commune bon awa tozana commune ya Limete précisément na Saint-Christophe avenue Saint-Christophe Funa ouais merci beaucoup donc awa tozana établissement Zara donc eza kolanda kombo Zara te donc eza biso ba congolais mais effet que ngana za musulman tina cha kombo ya Zara donc ezali établissement oyo eza na domaine ya construction puis vente ya matériaux ya construction donc na kati ya vente ya matériaux ya construction toujours c'est basé mingi na baie vitrée donc aluminium porte et fenêtre en aluminium voilà sikoyo mula bono sala musala bon na bandi musala depuis 92 donc na bandi ko travailler na FNMA ko kufa FNMA ko faillite de tout bimisco libanda tout monde travaille en privé en collaboration na ba chinois voilà difficulté ni bozana ngoto ba facilité ni bozana na musala bon difficulté otozana ngo eza vraiment mingi na ndenge ni ya liboso izali entre congolais na congolais tulingani te défaut ya congolais devant expatrié azomon expatrié danger donc étranger a danger devant congolais azo préférer vomé nani étranger que congolais aya kusala musala pana est-ce que ça manque ya honnêteté parce que la plupart ba congolais pe baza personnalité oui c'est vrai quand on est balobaka muyaka moko te moto afingisa ba c'est ça donc ba faillite ezalaka mais na ba congolais nyonso te est-ce que on peut sa confiance il faut payer un établissement est-ce que on moni que les entreprises barke congolais mutaza wana mais entreprise mutu wana ko tombola ni établissement takima na ngomba mpona yo non est-ce que boza légal na gouvernement ou le local peut-être ba pour reconnaître parce que pour pas payer ça si premièrement nazali président il y a association il y a technicien il y a baie vitrée en aluminium donc association absolument comme on ezali AirTag ngana zali président na représenter tous les techniciens tous au nombre de 2000 et quelques techniciens tous a vraiment bien si est-ce que na kati on a ba marché moko si besoin déjà que gouvernement aille pour le cabino autobino boké verrier est-ce que vous en a contact entre gouvernement na bino non pas encore et qu'est-ce qu'il faut bon tous a ba démarche pour tous ça là en cours d'ici là tous a F90 peut permettre à biso to comme un accès il y a après trop même mémoire na biso to code sango à quel droit et le ronyoko senga na gouvernement na biso to le ronyoko senga ba konzo na za placé ou ya pour ça la collaboration bon on a ko senga na ba konzo na biso ezali que il faut ba reconnaître main d'œuvre na biso dina lo ba main d'œuvre na biso za perdu les étrangers na ndenge ni tout na chinois to na indien to na libanais ou ba komba technicien na kata mboka na biso oh c'est déjà jamais vu c'est vrai ngala ko lu ngo atene que les chinois que za la maçon soit carrelé non mais pourquoi pas na biso tout le monde libanais peintre carreleur indien maçon chinois pour nani pourquoi pas l'état na biso appelle ça biso chance wana to ko gagner main d'œuvre ya biso lelo otozo la faillite na kata mboka et où tu as parce que importateur nyonso ba étranger ngana za opérateur économie na kati ya musala na ngai jusqu'à lelo to sala na propre frais na biso vous comprenez pourquoi pas l'état na biso pia biso mbo
Est-ce que vous pouvez mettre d'accord pour que c'est un bon là-bas? Si, mon cher ami. N'a pas calculé ni pas bête la biso. Pourcentage élevé, on gagne rien, mon cher ami. Vous avez vous avez besoin de 100 000, vous avez 50 000, dis-moi un peu. Au Sénégal. Vous gagnez rien, combien vous gagnez? Pourcentage élevé, peut délai à manquer. Vous avez tant que vous avez délai à 12 mois, vous avez soit 80 000. 12 mois, ça paye. Or, l'État a besoin de confiance, l'État a besoin de travail pour permettre de tout foutre la taxe. Donc, les gens qui ont c'est par rapport à la main-d'œuvre. Si, non, surtout que Libanda. Tu as le regardé, vente. Donc, tu as la main-d'œuvre, tout Libanda. Parce que c'est pratique à l'union. Biso va se retrouver, biso en exercice, se retrouver, tu technicien. Donc, tout ça, la moussala, donc, tu as na renforcer nature pour les musala parce que quand que les musala va se confesser aux hommes si va se confesser il faut torturer le fois d'iciter trop si vous boyez que étranger mais pas étranger ou d'iciter moi des fois congolais parce que ça complexe à peau mais c'est ça on le connaît solo bas congolais devant mupaya asuma mupaya le connaît nzambe donc mupaya on est na ndako ne ndako ezala danger oh les mêmes lots qu'on peut resserrer, les mêmes lots qu'on a resserré l'eau. On a aussi un gouvernement de Bissau, va payer cette chance. Ingo baka Congolais quand on dit Congolais, bah technicien n'y a pas. Ingo baka angate, bah technicien c'est belé. Mais on va payer cette chance. Bah bête la Bissau à c'était à travers Bango. Au moins nous sommes côté, ça va payer cette message. C'est un peu ça. Moi les Lobassou pas y a votre abonné l'émission na Bissau. Bon les Lobassou qui zali Mboka na biso en tout cas félicitations par rapport à Liboso na lelo na mon changement vraiment total. Lelo so qui va pêcher sur ballon pour te connaître système à ballon et on peut ça ministre moko député DG entreprise moko pour abeta penalty parce que penalty pas ça n'importe qui. Lequel ton ministre ni au koka kopona. Bon, nga so bo pesi nga ballon na okena justice. So na okena justice donc on peut ça mutamba. On peut ça mutamba. Le seul mutu a travaillé makasi ou à tambola selon maloba ya président. C'est ça, Pilipili Mouké, c'est ça. Donc il y a vraiment au tambola selon maloba. Ane loka longo tane loka baxité. Par rapport à Missous. Aux hommes, il y a vraiment ba fleur rebelle na sopi ba fleur rebelle kende liboso vraiment kende. Ce que c'est nga facha baxile pour ce monsieur baxa a gérer ta deux ministères pour moi. Moi mais vous connaissez à ta pesa ta ni na finance à gérer. Bon, bambote mingi na oloba ya liboso na mokonzo dirige mboka na biso ya mibale na famille nanga. Donc madame bana pe bandeko nanga. Merci beaucoup. Et c'est mwezaka que non tant on a zomo na bandeko nanga ya ba congolais na ba congolaise bana kati ya kosala musala oyo. Na yoki bala ba bisinga ke na bana basi ba jeune fille pe ba oyekola. Mais tu remets un peu que pousse à bango ceux qui te remontent à bango pour un peu comprendre comment ba jeune entrepreneur congolais na ba congolaise bazo sala musala oyo to lotu na mama to na bureau ya mama na musala na ye je crois bozo mona ba image na kata illustration na biso ameka un peu ko expliquer biso kokoso ya musala oyo zanini ngala ko lobate mais ye ameka un peu ko expliquer biso mbote mama. Bonjour papa. Kombo nani? Kombo nanga eza Mukeba Zahara. La directrice ya établissement Zahara na Limete Funa. Tous sur avenue Saint-Christophe na Limete. Tous travaillé sur aluminium et inox biloko eza ebele o tous fabriqué. Toujours tes accessoires ou toujours fabriquer nango ba porte fenêtre en aluminium na ba antivol y compris na ba marche escalier en inox. Difficulté toza nango toujours travailler sur le terrain toza biso moko ba congolais te. Toujours travailler toza ba congolais mwandambu na bandeko ba paya na biso o bayaka ko teka biloko pe na ko sala fabrication na mboka na biso. Toza na difficulté o ezotala koteka na biso ou bien fabrication ya ba produit na biso. À partir ya fabrication na biso congolais mètre carré na eza na $120.
na fabrication ya porte et fenêtre ou soit na antivol ya inox. Et pas chinois ou bien libanais, bazo travailler sur 90 voire même $100 le mètre carré. Qualité du travail na biso na bango na moni différence ezate. Est-ce que baleka biso te na musala wala? Baleka biso te po nazo mona chinois azo importer ba travailler ke pas ba chinois eza toujours ba congolais. Na mona ka chinois moko azo travailler fenêtre na porte te soki beaucoup trouver que majorité eza ba technicien na biso ya ba congolais sont toujours des noirs. Mais difficulté mususu eza à partir ya article autozoteka comme accessoire. Accessoire par exemple et pas na biso tokozala na $10 chinois ateki yango na $8. Pour na ko relater marché et pas bandeko ba congolais il faut biso to chango na $7 pour to avoir client bien. Siko okomona ye azoteka na détail azoteka en gros lisusu biso pe tozoteka en détail, tozo koko s'en sortir te. Tozo senga na état congolais na biso, soki ba koki ko aider biso vraiment. Ba aider biso dans le sens que mopaya atikala na gros biso tokoki ko teka na biso en détail pe ba yeba ko valoriser main d'œuvre na biso vraiment eza bien te. Toza na shit makasi na main d'œuvre na biso. Tokoki ko fabriquer biloko bien mais l'air mètre carré na biso eza moi likolo par rapport na bango de kona biso congolais akoki mabiso ake pas chinois ako préférer kuna po ye chinois azo somba aluminium asombi inox mais accessoire na mboka na bango bapesaka bango ezalaka gratuit mais nga congolais soki na kei na Chine na ke kosomba aluminium na ke kosomba inox accessoire nazo somba lisusu ozo mona un peu place au mètre carré na biso ezozala dans les 120 pour accessoire tozo somba pena ba longueur lisusu mais ye moko na mboka na bango ba valoriser mboka na bango bazozwa aluminium asombi inox mais accessoire bazo pesa ye gratuit. C'est normal, ye azala na mètre carré na wana $90, mais biso comme tozo somba nyonso, y compris na transport na biso personnel, séjour na biso kuna, tozo koma moi likolo et pas na bango, si quoi ezo komisa ndeko congolais, azo boma ndeko na ye congolais. Or que za bongo te, problème eza sur main d'œuvre na biso, il faut l'état atale le biso main d'œuvre na biso. Mopaya atekaka eloko na mboka na biso en gros biso totekaka en détail poto yebande ya ko s'en sortir na vie. Na pesi nano mbote na président na biso de la République na famille na Mobimba na pesi lisusu mbote na ba technicien nyonso ya limité ya partout non seulement ba technicien ya aluminium ya mabaya pe po na moni chinois azo sala pe fabrication ya ba porte ya mabaya ba meuble à cuisine ya mabaya tozo mona ke ba technicien baza na ba domaine ebele na sengi bande konanga nyonso wana na pesi bango mbote ebele zamba batele biso nyonso. Apesa kimia na mboka na biso soki kimia eza na mboka oyo tokoyeba ndenga koya koteka tokosambela malamu me kimia soki eza te tokozanga na moya kosambela saba congolais moto ya mayele pe ya kwamia ya lingaka mboka na ye maître Malua bili totombeli yo longonia yo netete ya malili ya ba congolais kasungaka pona kate bauti kolanda lolenge bandeko nyonso bauti koloba esengo nango ekozala ke bayimboka bao baza na mbongo ebele soi-disant mpo nga namona nanga kongo bata mbongo baa te soki bazalaka me na kwanza na ata kokwanza elingi esala mpe mwa jar bosunga mpe bandeko wana ti okozwa mbongo na obike te na osala tele mo ya monene osomi bamatosi bamateriel tu otie
donc 0 sur 30 zomaka muna yo bomba kesala maziba oloba kwa wana mbongo mutambonga monanaka pe ya mibale bandeko na tchaki ballon en jeu penalty baosengaka kosa mutamba nayeba te asali nini mutamba kosa bana mboka bakoma olingo bosali nini nga nayebi te osali nini okende boye penalty oyo mutamba beta ozonga boye penalty oyo mutamba beta misu babenga pilipili ya mokie nayebi te makambo yango eza koma émission na bino yango bino bolingaka trop mikolo ya système ya ballon ya penalty oyo moni koza capable ya kobeta penalty yaka na yo ya koloba ntevamba nango oyo yango oyo puissance eza vani mama koto oyo tokoloba te mais soki esengi toloba tokoloba napesi kaka mbote na bato nyonso balingaka nga na bango mpe balingaka nga mpe te boza mpe important mobos Billy Malou wa Cléophas force tranquille na yo baye nyonso baotala biso na osengaka botiaka boye na émission na bino ti boyebika ase azaka moko na baidéologie azaka moko association de bétonistes oyo esimbami na ye moko Michel Kambai Michel Chibichabu association wana ezoya na bachaleur mosusu na niveau moko world likolo. Merci na yo moto ozotala biso, merci na masinisi onga na bengaka masinisi petit nanga lebu kabuya misapi pe pembele pe est-ce que na FM TV batu bakobeta penalty baza nene kobeta penalty detemu ya kobeta ngo so kobeta ezala bien Spiritu Santo so kobeta ngo so kobeta mpe kozala pe bien mon vieux cordon Apollinaire beta ta penalty batu basepela Madame Ritz beta pe ta penalty FK beta pe ta penalty et osala pega bien na pesi bino tumbote kitoko match évident fondation temenazolo ba bien association de bétonistes ouais simba me pas yemei Chibichabu Michel match évident. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur de différentes couches de la population.